Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction de prix pour naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue. Très bien. Bonjour chez vous, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs. Na pesibino mbote mingi bisika bozwami. Et sengolanga na motema na zuli su libaku ya komona na bino lelo na ngolanda nzambe. Mikole bele to monanite kolo a batelingai abateli pe bino tokutani su lelo sengozala motema koyeba que vous attendiez impatiemment sangwa kozonga mokolo nini. Merci pour le soutien, merci pour l'appui, merci pour l'accompagnement. Na tombe libino bolandi bolamo, na elikia ke nyonso tokolobawa e bozala molongo. Merci na bino bandeko ya lisala, na tombe libino bolandi bolamo bato bana lisala. Merci pour na maboko simbisi la med association obo pesi pa na ngai. Bandeko ya lisala mbote, bandeko ya bumba mbote na bino, bandeko ya bongandanga de 3 territoires à Mongala na pesi bino mbote. Merci pour l'accueil. Botalisi et pas ndeko na bino ke bolingi ngai mingi. Ngai pe na lingi bino mingi. Nazui maloba awa pour na kotombe la bino malamu. En tout cas, bon début à semaine. Bo banda yango malamu na ngolanda nzambe. Évidemment la bo sanité ba te bele bisika bozwami aussi na ba différents coins. Il y a République démocratique du Congo dans son ensemble, na pesi bino mbote. Bato bazolanda biso pe bazali banda ya mboka na bamboka nyonso ata kona tangite na tombeli bino bolandi bola bandeko ya songololo mbote na bino bandeko bazana kikwit bozana bandundu to silisi mosala te on était obligé de revenir mosala ko sala les alliés belé so na ba province vous voyez les conditions dans lesquelles bato bazana ko bika ko sala mosala neza une semaine te tu peux y rester même pendant 6 mois ozo continuer ka ko sala mosala mais tozalaki censé ya kozonga pour travailler moi mouké et voir dans quelle mesure nous pouvons encore repartir soit dans une autre province et voir dans quelle possibilité to ka kosili samosala o to bandi na Bumba o to bandaki na Yakata o to bandaki na bamboka mosusu et sika obiso to uti. On aura 2 parties de l'émission. La première, je voudrais d'abord faire ici le rapport du voyage. Le rapport et à voyage, une petite mise au point qui va peut-être faire du bien. Boyeba Bosso les Ayabino, tous les Sangoku de la République, soyez fiers d'être Sangoku. Bon, regrettez Nangote. Vous êtes un peuple béni. Tous les Sangoku, vous êtes un peuple béni. Foubozala na Sengo. Ce qui papa Azali, bozala na Sengo, bobi papa Azali. Sango Aouti Koya. Bozala bato Sengo. Sango Azongi. Tokenaki tourisme te. C'est vrai que Mobembo Nange Salami Moua Moulaï. Nazalaki d'abord na Belgique. Na kendaki po na musala moko na contre ya musala na la banquette moko na za kosala boko yeba yango parce que ba politiciens belé ba ko baza ko yiba mbongo baza ko investir na Belgique baza na Belgique na Paris baza mingi te na France mais plus na Belgique les places bazo bo mbongo ba bo mbongo na Belgique ba misu bazo yiba ba so mama pango na ba Canada ba misu bazo somba na États-Unis baza pe na mingi te mingi za Afrique du Sud baza na Belgique baza pe na Canada selon ma information à notre possession. Toujours l'andela moi biloko belé. Boza la paniquer te. Tokoloba. Otorozwa loko la certitude et information tokobanga mutute. Oza la nani. Vana na okimia mela mai. Peu importe ce que tu es, tokoloba yango parce que toyebi nengo yaka. Mbongo yokomi nango lelo eza mbongo na te. Ozwi mbongo wana na bokonzi o bapesi yo. Ozwi mbongo wana na responsabilité oyo zwi. Ozwi mbongo wana parce que okomi na privilège moko. Et mongo wana ozuyango malamu te. Il y a ce qu'on appelle en français enrichissement illicite. Bongindi na nko na ndenge ya moibi. Et nous avons des informations. Nous allons vous poursuivre jusqu'à la dernière retranchement na bino. Nous allons dénoncer. À n'importe quel prix, nous allons dénoncer. Silika, benga ba magistrat,
ça la réunion, organiser notre arrestation, c'est votre problème. Mutuna muta osala musala na ye. Biso toko dénoncer, yoko silika, so au porter plainte, au porter, tu es libre. Mais nous allons continuer à dénoncer. Toko banga yote, nous allons continuer à dénoncer. Et ça donnera ce que ça donnera. Si Nzambe a pourvoir, tu continues à dénoncer, tu dénoncer. Nzambe a lobi que tu souka la place, mais tant que nous avons de l'énergie et de la force, nous allons continuer à dénoncer. Nous allons continuer à condamner le mal et à faire la promotion des vraies valeurs. Avant de faire le rapport, d'abord, je suis indigné. Nazali indigné. Nabisi bino que ceux qui te outil li banda ya mboka parce que après Belgique na zongaki na kendaki na outil Belgique na sali na zongaki le 7 na lali kaka butu moko na tongo nango na ke Goma parce que mon équipe azalaki déjà na Walungu. Équipe bazalaki déjà na Walungu, to sali jonction na Goma poto longwa to kende Kalemi. To komi na Kalemi, to lali mukolo moko le deuxième jour to longwe Kalemi to ke na Kabimba. To longwe na Kabimba to zongili su Kalemi. Après Kalemi, to sali 2 jours fallait to longwa Kalemi to kende Kongolo. To ke lisu na Kongolo. To ke na Kongolo to sali musala to zongili su Kalemi. To longwe Kalemi to zongi Goma to lali jour mo to zongi Kinshasa. Et je suis revenu, je n'ai fait que 2 jours à Kinshasa. Ngayo na Zwinzela, na bimi na uti na Yeimbo, na uti na Mongala, rapport on a za sala bino siko ezali, rapport ya voyage na uti na ngona Mongala. Messieurs et dames, nazo ka ba slogan lokola wa Monsieur Bumba le gouverneur de la ville a lobi Kinshasa ezobonga. Il faut ebisa biso quand zo lo ba Kinshasa ça la légion na nini. Na boulevard du 30 juin côté Mokonzamboka le kaka, côté ba ministre bavanda kaka il dit que Kinshasa ezobonga. Il faut na comprendre le concept wana nini ezobonga. Kinshasa ya route mokali parce que Kinshasa lobi ko bonga. Eza Kinshasa ka boulevard Lumumba te, eza Kinshasa ya poids lourd te. Eza ka Kinshasa ya wilerite, eza pe ya route mokali, eza pe ya Kimbanseke, eza pe ya Zobia. Eza pe ya Salongo, eza pe ya Kisenso. Kinshasa ozolo bezo bonga wana eza pe Kindele. Eza pe Pompage, eza pe Wangu. Eza Mikondo. Kinshasa oyo ozolo bezo bonga wana eza pe ba côté oyo komana nute. Yango pe Kinshasa. Njili brasserie eza Kinshasa. Masina Petro Congo eza Kinshasa. Masina Rai soko ke na Rai kota Saint-Barthélemy Mulondo yango pe eza Kinshasa. Tango lo ba Kinshasa ezobonga. Ozolo la bactère principal côté Mokonzi mboka le kaka côté papa yaka na ba ministre to ozolo la Kinshasa nini. Nana comprendre te tango ozolo ba Kinshasa ezobonga. Au contraire Kinshasa ezobeba de plus en plus. Na uti libanda na zongi esengolio sotoza nango même soko ke na intérieur oko vivre na esengozi mwa kimia mais soko koti na avion okomika na mabele ya Kinshasa mawaila tio na nzoto environnement ya salité ya bosoto mawaila tio na nzoto mandicité na balabala koloba kutute un désordre organisé l'inefficacité tactique du contrôle de l'État. L'État za quasi inexistant na Kinshasa ozobi tu na l'État za la te na ye na jungle bomeminga wapi. Mais capital, miroir et mboka. À un certain moment, on est perdu. Moto avandi na mboka, au-delà ya ba condition to décrier awa par rapport ya rapport au Torosala. Mais na mboka embouteillage ezate. Na mboka pollution ezalite, même ya musique ezate. Ezate. Bato avandi kimia. Musique ekobeta ndambo meza dérangement pour na batute. Bato bazala 8h du temps ya sola ko se reposer, même 10h on se reposer. Et puis ozoli abio na mboka eloko ezangi mboka mingi eza réseau eloko ezangi na mboka mingi eza nzela eloko ezangi na mboka eza mai eloko ezangi na mboka eza courant eta komi na ba village nazo tuna ba villageois na tuna bandeko bana ba province na tuna bato bana ba milieu ruraux bazolaka bango mbongo ya forage ao escroquerie du siècle. J'arrive, je pose la question, monsieur, est-ce que boyebi makambo ya forage abi yonde motoye na kombo wana toyebi yango te kombo yango yonde motoye na ozana likambo muso lingo te abiso na sima kombo les milieux ruraux ils n'ont jamais vu un forage mais basalaki ba forage pour na milieux ruraux siko ba milieux ruraux wana na ke kotuna bayebi ata forage abi kombo wana yo motoye nango biso toyebi yango te bongo mona ba image ne bato balingi babunda tango moto boka linga expliquer abi ndoki bimisa na miso bato. Les politiques décident sur le province ici à Kinshasa. Sans pour autant pas la même la réalité à Makambo ezali. Ba komela mona français balati veste.
Je soutiens Roland Dalo. Moi, je soutiens Roland Dalo. Sango Lobby, oui, monsieur, je soutiens Roland Dalo. Sango Eskozomona, monsieur, je soutiens Roland Dalo. Je suis dans sa démarche. Le peuple d'abord, et slogan, arrêtez de faire la chorale, Tshisekedi n'en a pas besoin. Le président n'en a pas besoin. Le peuple d'abord, est un slogan. État de droit, il ne faut pas être un slogan. Ça doit être une réalité. Kabila Zokende, Babengani Kabila pour la biloko Misato. 3. Iloko. Totiango kana Misato za Misato. Kabila Zolongwa. Ba Congolais bele ba lobby. O ba votaki Tshisekedi. Bato balingaki départ ya Kabila. Ba lobby na 2018 abi Kabila za Congolais ta za Rwandais. Eza ba accusation utaki na IDPS. Kabila za Congolais ta za Rwandais. Ya liboso. Yami bale ba lobby te Kabila impunité. Eleki na mboka. A lobby tolérance zéro. Pour finir la récréation, porte à prison, les a ouvertes. Nyoso Kabila kangi batute. Complaisance, Babengani Kabila. Troisième point, oh Babengani Kabila, les a le combat social. Batobaza ouliate, passe les na mboka, les choses ne marchent pas, Kabila doit partir. Monsieur le président de la République actuelle, Tshisekedi Tshilombo arrive, il y a 3 thérapies. Thérapie à liboso Tshisekedi d'ailleurs dans zani. Batoba sepelo habit suko toche mwana mboka. Toyebi pa na bango zana limité. Soka déranger to ke mona maman Marthe. Tobosani ba discours bozaki nango te. Soka meki to ke mona maman Marthe. Ezaki ba discours to yoka. Donc tobengani étranger en croire l'IDPS. Na bato nyos wazaki ba lié na ye. Ba che mwana mboka Félix Tshisekedi. Yami balé na makambo etali impunité. Monsieur le président actuel aye na kisi moko ba obenga ngo état de droit. Et puis troisième élément, pour na makambo etali social, mokonzi ya mboka sikaya lobite pour la social na le peuple d'abord. 3 éléments principaux. Il y a liboso, tozu mwana mboka, il y a mi balé, tolongoli impunité, to na état de droit, il y a mi satu. To tchela le peuple d'abord. Siko 6 ans après, to évaluer, pakamba ofinga muto ezate. Pakamba ofinga muto ezate. Pour nengo zo finga on ezala batu mususu pe ba yekoli ko finga. Muta ofinga muto ezate, mutu pa ko bangisa batu ezate. To évaluer 6 ans après. Tshisekedi mwana mboka président de la République, oui, il n'a pas changé la nationalité, il reste le fils du pays. Bon, le peuple d'abord. Le peuple d'abord, évaluation dans Wezanine. Pour ceux qui Roland lobby, les pasteurs, quand Roland a parlé en bien du pouvoir ici, Azochaba prophétie pendant la campagne, vous l'avez soutenu, vous avez parlé en bien de lui, il a été un meilleur prophète. Il a été un meilleur prophète. Les pasteurs du président. Quand il priait ce jour-là au stade, oh Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Vous avez apprécié ce que le pasteur Roland a dit, l'apôtre. Non, tout le monde a apôtre et a boité. Vous mettez ma boca au pasteur et au président la bis. Vous dénoncez nous sommes dans une église. Ceux qui pasteur et à terre, le bateau à jeep, bateau à pantalon, pantalon là, ta jeep. Basso balata à jeep, balobi. Ah, les lois simbibi sauté à simide bateau à pantalon. Mais jour avant côté à bato à kotonga ne bato à jip. Jour à kobalukela ba meli masanga. Mutuna mutako zwa dose na e. Boko le baté, les lois lobeli bisote mais jour na ezali. Quand Roland l'apôtre avait prié au stade, vous l'avez soutenu, vous l'avez applaudi. Bon lobi que c'est un bon monsieur, un bon pasteur, un bon apôtre, un bon serviteur de Dieu. Il aurait fallu un peu de temps à Tabino Mbodi. Pour bon qu'il n'est pas serviteur de Dieu. Vous ne savez pas que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu? Je soutiens Roland Dalo. Vous êtes un serviteur de Dieu. Vous n'êtes pas le serviteur du président de la République. Vous n'êtes pas serviteur des ministres. Vous n'êtes pas au service des individus. Vous êtes au service de Dieu. Vous êtes serviteur de Dieu. Aaron Alobaki, je n'ai rien à dire. Je ne dirai que ce que l'Éternel me dira. Loba oyo kakanzamba lobi na yo. Soki nzamba tio na motema beta mbodi beta yango. Restez fidèles à Dieu. Ne soyez pas fidèles aux individus. Ne soyez pas fidèles aux politiques. Pasteur Dalo, vous avez ma main d'association. Vous avez ma main d'association. Nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de la surfacturation. Donc ceux qui coca, fanta, ou bien li pato et loko moko za la tal hôtel. Yo tiango baxi ba zéro na ndenge na yo. Balobite kolobate. Ba sali quand même. Monite ka sombi quand même jiwana. C'est vrai aux oloba mais yekuto asali. Donc asali ata baxi ba zéro balobelo kote. Boza banani.
pour balobela likamba facturateur. Vous avez nani. Oh bino so bo pesi point de vue à bino kande batu bayoka. Les autres ne peuvent pas aussi donner notre point de vue. C'est quel pays? Les gens sont libres de mettre un avis. Yo tia avis na yo za contraire, mais laissez Dalo. Il est dans son rôle en tant que pasteur. C'est poussé, je disais, par le Saint-Esprit. Que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Toute écriture est inspirée. Il est dans un auditoire. Il est loin. Il est en train de parler. Vous le condamnez pourquoi? Vous le condamnez pourquoi? Le président a l'église de la présidente. A la qualité à roi Mondimi. À le roi Mondimi, il a repentance. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Bino boko clôturer les nzambe prédication te. Nzambe te abatu mususu me kosimba ka président. Te abatu mususu me ba ministre kosimba ka te. Te abatu mususu me ba autorité morale kosimba ka bango te. Dieu n'est pas votre ami. Dans sa souveraineté, il peut utiliser comme il le veut. Il a utilisé Roland Dalo. Roland Dalo a dit la vérité. Le même Roland Dalo qui était avec vous, qui était gentil avec vous, qui avait prophétisé ici. Le même Roland Dalo que vous avez applaudi. Alors qu'on attendait pendant la campagne. Prophétie à Roland Dalo, candidat Moka Okufa. Tozela candidat, candidat. Moi, j'avais des critiques. J'étais très sévère vis-à-vis de lui. Ouapi accomplissement et Moutoué, Fala Koufa, Moutavani la chaise roulante. Nous avons encore la prophétie. Nous avons encore la prophétie. Azaki Moutoumalam, parce que Boba qui ma prophétie, Bozo visé Fayoulou, Bozo visé Katumbi, Bozo visé Moutoutel, non, pouvoir de Gozarabiso. Ouah, Bozaki d'accord. Mais il aurait fallu seulement un peu de temps que Dieu l'utilise autrement. La même bouche qui vous avait béni, c'est la même bouche qui vous attaque aussi. Rote, il n'est pas serviteur de Dieu. Roland Dalo, serviteur de Dieu. Applaudissez, priez pour lui. Et dites Amen aussi. Parce qu'il vous a prêché la repentance. Vous n'avez pas digéré la repentance. Race des vipères, vous n'avez pas digéré la repentance? J'ai entendu des gens dire, tout le monde est en train d'analyser. Vous vous attaquez un homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Juste parce qu'il a condamné le mal. Marcelo en a parlé aussi. Nous allons suivre ça tout à l'heure. Ce sont des serviteurs de Dieu. Ils sont là pour nous. Nzambache bango pour la biso. Soko sali malam bakoloba malam, soko sali mabe bakoloba mabe. Likamba sur facturation ezalaka. Toloba ndenge tozabwe. Le président de la République arrive en 2019. Monsieur Tshisekedi prête serment. Makamunyo sur l'équipe madame. Est-ce que Bobi qui a un programme il y a 100 jours? Au-delà ya mbongo et bunga et ba critique tozana ngoto yebi, mbongo et bunga et monana place kendate. Quelques routes ont été construites dans la ville à Kinshasa et des routes réhabilitées. Toko tala nelongi 5 ans après banzela ngweza. Na pas abino ka exemple moko liboso ya Fikin. Ezaka nzela o Kabila tango azokenda tiki yango l'ancien président. Nzela ko katana. Tshisekedi est venu, il a réparé cette route-là. La route a été réhabilitée. Dites-moi aujourd'hui dans quel état Nzela on est zotikal. Quand les choses marchent bien, on va dire que ça marche. Quand ça ne marche pas, soyez flexible. Bon, dans la pragmatique et rationnelle, bon, ni ma critique, ça va vous aider. Moi, j'étais parti en Mbujimaï. Je suis arrivé en Mbujimaï, j'ai regardé la ville, j'ai dit, oh Dieu, vaut mieux être au cimetière que de vivre en Mbujimaï. On m'a taxé d'un Sénégalais. Nous savons que vous êtes expert à taxer. Vous octroyez des vous attribuez des nationalités aux gens. Vous les... Yo komi de boy. Aux nationalités bon. Nga babenga sénégalais na mboko. Mutuna mutaza la nationalité na ijura critiquer ba opé son nationalité na. C'est quoi cette histoire là? C'est une bassesse. Repentez-vous, mettez les choses en ordre. Bozogi pouvoir pour Batubalia. Bozogi pouvoir pour Batonganzela. Bozogi pouvoir pour que la vie change. Il y a un principe, il y a continuité. Là où Kabila a échoué, corrigez les erreurs de Kabila. Mettez les choses en ordre. Demain, Félix Tshisekedi, président de la République, partira. Celui qui viendra va pérenniser la chose. Et c'est comme ça, Mboka, dans 50 ans, 60 ans, on peut parler du développement. On peut parler du développement. Bozo Boula, toi, Bozo réfléchit pour Mboka. Le roi Bozo Boula. Le roi Bozo Boula. Bozo Salama Seki na Mboka. Pourquoi Balobi Boy? Pourquoi critiquer Balobi Boy? Roland Dala Lobi Boy. Marcelo Sokwa Tomboka. Mais écoute, nous, on s'en fout là. Ce sont les hommes de Dieu. Nazo même Yabango, j'ai beaucoup de respect pour eux. Je peux le rappeler pour quelque chose. Le quoi, toi, na makambo ba prophétie. Mais ce n'est pas de la blague. Du haut de la chair, Moutalobi et Logonaye, poussé par le Saint-Esprit, qui suis-je pour venir critiquer, commencer à l'insulter? Hier, le chef de l'État, Mondimi Roland Dalo, Kenaki Bunda 21, Botikali na Soni, Brebi Akeko Yoka Berger.
Brebis akende koyoka berger. Bino bato bokotelaki brebis. Bomoni brebis est pas berger. Brebis akende koyoka berger. Berger olobi boni. Ponani brebis atombokeli berger. Analysez encore, critiquez le chef de l'État du fait qu'il était parti voir son pasteur. Critiquez. Comment vous ça l'analyse? Berger, bon, critiquez. Faites aussi les mêmes analyses. Attaquez le chef de l'État comme vous voulez. Total vous aviez eu la même énergie. Faites-le. Des hypocrites, des flatteurs, les gens habitués à des chorales. Les corbeaux et les renards. Malheureux. Vous êtes des malheureux. Regardez, les pasteurs Roland Dalo. Regardez aussi Marcelo qui a donné quelque chose. Et ça va biscuit à bien. Ça va biscuit à bien. Je n'ai pas senti de la politique dans leur démarche. Ils ont été poussés par le Saint-Esprit. Précieux, on revient pour avoir le rapport avant de commencer la deuxième partie. À tout à l'heure. Je sais vivre dans l'abondance. Et je sais vivre dans la disette. Il dit, j'ai appris à avoir faim. J'ai appris aussi à vivre dans l'abondance. Celui qui désire ardemment la présence de Dieu a les rapports qu'il faut avec le bien matériel. Je peux paraître vieux jeu. Le lucre n'est pas ma poursuite. Jamais. Il y a quelques semaines, j'étais en Europe, un jeune pasteur vient me voir, il dit, pasteur, carré minier. Pasteur Ken, je ne sais pas ce que c'est un carré minier. Christian, peut-être qu'il y a un carré minier. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis un jour en train de prêcher chez le pasteur Freddy Molenga. Un jeune pasteur entre dans mon bureau, dit Papa Dalo. Fungolanga il porte. Je ne vais pas citer le nom. Ouvre-moi les portes de. J'ai dit, si Dieu veut que tu entres, tu entreras. Ah, il me dit, ah, vieux Dalo. Vieux Dalo, vous ne voulez manger que vous seul. Mon épouse est là et d'autres peuvent témoigner. Je ne mange pas à cause de cette personne-là. Ça fait 6 ans que je le côtoie. Je lui ai jamais demandé l'argent. Et je ne le demanderai jamais. C'est pas l'évangile que Jacques-André Verneau m'a appris. Jamais. Je suis en Europe, quelqu'un me dit, Dalo, on dit que c'est toi qui manges la dîme du coltan et du cobalt. C'est lui à qui vous pensez, j'ai jamais vu sa dîme. Jamais. J'ai jamais vu ça. J'ai appris auprès de Jacques-André Verneau. La dîme, on la dépose dans les paniers de l'église. Je suis jamais allé et je n'irai jamais à la maison chercher cela. Mais en même temps, je dis, quand on a des rapports particuliers avec l'argent, Dieu s'est donné par des bonnes voies. Amen. Et il sait bien le faire. Je donne ce simple. Justice et paix vont toujours de pair. Congo. Si nous ne pratiquons pas la justice, nous sommes une bombe à retardement. En 91, puis 93. Pour ceux qui étaient un peu plus âgés comme moi, il y a eu le premier pillage. Et les Occidentaux ont appelé ça la révolte des casseroles vides. Les gens qui ont faim. Les gens dont on ne reconnaît pas les droits. Bombe à retardement. Je prie dans mon pays que le peuple d'abord ne soit pas seulement un slogan. Qu'il soit une réalité. Quelque chose que l'on recherche. Les Congolais volent au travail. Dimanche, ils prient. Lundi, des voleurs. Ils sont dans des commissions bizarres de bizarres.
Quelqu'un vient, je vais construire des routes. 1 million, non, ajoute 2 millions. Comme ça, on se partage. La malédiction sur tes enfants. La malédiction sur ta génération. Car à cause de ton égoïsme, le pays est en train de souffrir à cause de ton égoïsme. Ton égoïsme est en train de détruire le pays. Et il y a des gens qui n'investissent pas dans ce pays parce que toi, tu as seulement bloqué. Et tu as dit, tant que je n'ai pas ma commission, il n'y aura jamais cette route-là. Et des gens sont pauvres parce que toi, tu veux t'acheter une maison. Oui, que Dieu libère ce pays de l'esprit de commission. Que Dieu libère ce pays des gens qui élèvent les coûts des choses pour s'enrichir. Un hôpital doit coûter 1 million, vous dites 50 millions. Et puis vous vous enrichissez. La malédiction sur vos enfants. Combien de gens meurent parce que vous avez refusé de construire cet hôpital-là? Quand tu as la foi, tu ne voles pas. Tu attends le temps de Dieu. Tu travailles calmement et tu sais que Dieu te bénira. De la même manière, un semeur, lorsqu'il plante une graine, ils sont pauvres parce que toi, tu veux t'acheter une maison. Oui, que Dieu libère ce pays de l'esprit de commission. Que Dieu libère ce pays des gens qui élèvent les coûts des choses pour s'enrichir. Un hôpital doit coûter 1 million, vous dites 50 millions. Et puis vous vous enrichissez. La malédiction sur vos enfants. Combien de gens meurent parce que vous avez refusé de construire cet hôpital-là? Quand tu as la foi, tu ne voles pas. Tu attends le temps de Dieu. Tu travailles calmement et tu sais que Dieu te bénira. De la même manière, un semeur, lorsqu'il plante une graine, il sait qu'il y a la puissance dans la terre qui va changer la graine en arbre et tu sais que Dieu te bénira. Très bien, allez. Je soutiens, comme je disais, je soutiens. Je soutiens les pasteurs Marcelo. Je soutiens aussi les pasteurs Rolanda. Les deux, je le soutiens. Bazouatan, Baté, Aïsa, repentance. Vous ne prêchez pas dans le désert. Kotisalité, Awanekota. Ça fera mal, mais ça va guérir. Napota Bachaka Soukalite. Baokata Lokolo. Batonyo so bazotele mais la Marcelo, pasteur. Bazotele mais la Roland Dalo, pasteur. Vous êtes de la race des vipères. Vous êtes de la race des vipères. Honte à vous. Gouvernement depuis Tozaliao. Depuis le temps, gouvernement a projet à bien pour Namboka. Soko tali projet, oluli projet. Oh, le gouvernement a ça pour na peuple. Bato abeti maboko. Jour à inauguration, ouais, jour à lancement, ouais. Le gouvernement, en tout cas, kalamingi te bilo rezoya. Bato ache motema. Kalamingi te bagotonga. Kalamingi te projet comme anasuka to mona bomengo. Gouvernement bimisi mbongo. Misala e bandi. La plupart des projets sont comme anasuka te. Moyibi pe azate. Un pays des innocents. Vous voulez Moutaza Lolendo Namboka Moudelouana? C'est une honte, c'est une expression. Son Moutalobi, j'ai honte. J'ai la honte d'être congolais ou d'être appelé congolais dans un pays oyo ezako prétend pays des innocents. Mbongwe komaka na soukate, mbongwe kimaka, mbongwe bungaka, mais tout le monde est innocent. Vous voulez pas qu'on en parle? Parce que bino boza banani bozo boya ba réfléchir bon. Tout le monde est témoin. Mbongwe bimi po tonganzela, mbongwe bibi po tongo hôpital, mbongwe bibi po sala projet, mbongwe bibi po ba construire, po ba sala mai, ba pesa forage, ba pesa lampadaire. Et dans mbongo na yo, mbongo ya tata no ya maman na yo. Maintenant on vous dit remettez l'argent. Vous êtes dimanche à l'église, vous allez prier mais vous êtes des voleurs. Vous partez à l'église le dimanche, vous êtes des sorciers. Vous allez à l'église, vous êtes des fossoyeurs. Vous allez à l'église, vous faites semblant d'acheter même des pasteurs. Vous êtes des margoulins. Vous êtes des voleurs. Race de vipères. Vous avez volé, vous avez volé. Repentez-vous. Mettez vos vies en ordre. Naïbisi ba politiciens. Malgré Mongo Nabino, malgré Bozui Nabino, tous les politiciens. So bobongoli mette mate boy bagenali felo, bache climatiseur te. Vous irez en affaire. C'est quoi cette histoire ici? C'est quoi cette histoire? Boyibi na tongo na poko aucune église. Osombi pasteur. Pasteur à l'obélo côté. Boche ba pasteur à ba poche. Maintenant quand l'esprit descend, les pasteurs condamnent le mal. Remettez les choses en ordre. Remettez. Boyiba gite. Projet comme il a soukate pour nani. Tout le monde est innocent. Mais où est parti l'argent?
Ngana komi na bamboka forage ezate, moibi azate, kasi mbongo ezapi. Forage ezapi. Vous voulez pas qu'on pose des questions? Olobako kotonga mi l'école, eloko emonanite. Batu note po yo zanani. Mbongo ngo ezaki ya yo? C'est toi qui avais financé le projet? On ne peut pas te poser la question, qui es-tu? Priez pour le pasteur Marcelo. Priez pour l'apôtre Roland Dallot. Soutenez les serviteurs de Dieu. D'ailleurs, hier, mon pasteur a donné une dose. Le pasteur a acheté Loussang. Je vais chercher cette vidéo-là. Je reviendrai. Réveillez-vous. Je suis content par rapport à cet éveil de conscience. Oh, bah, Congolais, même bah, pasteur. Parce qu'à un certain moment, bah, pasteur, bon, comment il y a Sombi Bino, vous avez un rôle capital. Un rôle très important. Pour Namboka, mais comment il y a Sombi Bino? Vous vivre dans la poche ya batu. Ozobanga ko attaquer mon dimiola po dime ko kende. Po soki ya kei construction ko zali susute. Betaye loko, betaye. Longola mbeba wazala ngo kote loko na nzoto. Régler ya bien betaye na nzoto ezwa. Il doit abandonner sa vie. Cette sale vie, vie de souillir, vie à mouyibi, ya ba surfacturation. Basi na bino ba yibi ke boyibaka. Est-ce que la plupart à basi na bino ba politiciens ba yibi ke boyibaka? Même vos femmes sont informées. Baza impliqué na kati même basi na bino ba yebi ke boyibaka bana na bino ba yebi ke boyibaka ba camarade na bino ba yebi ke boyibaka des fois ba pasteur ba yebi ke boyibaka ceux qui pasteur a eu courage à vous condamner a commis diable race de vipères. Oh mon Dieu, donnez-nous la force de condamner le mal. Nous voulons condamner le mal jusqu'à la dernière énergie. Le gouvernement congolais, le gouvernement provincial, c'est un point de vue. La stratégie, il y a à Kinshasa et comme à sens unique na Banzela, cette stratégie ne réussira pas. Makamba prophète a malheur réalité, on est intellectuel, nous sommes pragmatiques et rationnels. C'est une décision stérile et gobota et l'autre côté. Le gouvernement provincial n'a implication au gouvernement national va échouer dans l'Ikambouana. Bazali incapable de régler la circulation pour créer fluidité dans Nzela Batouba Tambola. Ils ont échoué. La stratégie n'a pas payé. Prenez le courage d'abandonner cette stratégie stérile qui n'a pas abouti. Bozo ko banani. Stratégie est tambolita. L'embouteillage monstre sur toutes les routes. Bozo résoudre problème. Oh, c'est libre résoudre. Bozo tordre sens, il y a des marches. Na ville à Kinshasa. Le lot a 20 millions d'habitants. Mundela Tikaka ville à Kinshasa, il y a combien d'habitants? Combien d'habitants à l'époque? Le lot a combien d'habitants? Moutounio sur la Kinshasa, soka bongi, azumo ambongo, et l'embouago bongezaza na mutuka. Tout le monde a les véhicules. Bao bazala, moi ambongo bazala mituka. Tout le baka Kinshasa, so toza à 500 000 véhicules. Même 1 million de véhicules. Totam wana ngondengeni. Nanzela ni toza nango. Banzela mine nezaka mibale, eza triomphal. Et nani boulevard, nani Lumumba ekwe na triomphal. Na boulevard du 30 juin. Yango banzela mi o toza nango minene yangwala to kotambola ndengeni botala likambo bango ba jusqu'aux décisions lokola ba échoué na makambo ba ibisaki biso ya sens unique ça n'a pas réussi etambolité so bazolo ba bino ça marcher un peu wana za ba rapport à papier za lokuta biso nde toza ba victime biso nde ba usager ya route et loko wana etambolité prenez le courage d'abandonner cette voie là. Regardez ba vandi na conseil des ministres bazo réfléchir ce qu'on va une décision. Boyoka décision on a expliqué bino makambo bango ba lobby. Boyoka no décision. S'agissant des embouteillages, le gouverneur de la ville de Kinshasa a été instruit d'envisager comment procéder dans les prochains jours à la vérification des contrôles techniques, assurances, plaques d'immatriculation, avec comme conséquence que ces contrôles réduiront le nombre de véhicules en circulation et par ricochet influencera les embouteillages. Cette stratégie, oya liboso esuki ba échoué nango. Mais bazangi courage ya kwa kolobino que stratégie tozwaki ya basasi ni qu'on a échoué. Ils ont manqué juste du courage et de l'honnêteté intellectuelle. Maintenant ils changent de forme. Ba ina forme mso habité, nous prenons la décision. Décision bazozwa dans les jours au kotao. Baliba banda contrôle ya ba plaque d'immatriculation. Je suis tout à fait d'accord. Je ne peux pas m'opposer à contrôle ya plaque d'immatriculation parce que ça fait partie même de la sécurité en Mboka. Ce qui est tout autant les angi plaques est dangereux parce que ceux qui ont les angi plaques bah que ça la forfait bah que ça la makamsu ya mabe on ne sait pas identifier. Le mot tout gagner ce c'est les la plaque. Mais moment où bango va juste stratégie zanini to go identifier ba mi tout ga ezanga ba plaque. De deux
bateau nos baza assurance te fallait basomba assurance. De 3 bakotala pe ba vignette. Donc ko bangisa batu o baza en ordre te bako vandisa mituka na bango na ndaku ndeko permettre batu ndambo batikali na mituka banda kotambo. Mais ça ce n'est pas la solution. Bozo créer gros musu na kati ya société. C'est vrai que cette opération pourra donner de l'argent à l'État parce que l'État a au côté sambongo ya plaque d'immatriculation de 2 et qu'on peut sambongo na vignette ceux qui l'État a lancé opération na vignette de 3 et qu'on peut s'appeler l'État mbongo pour la assurance to assureur ndambo ba kozo pe mbongo. Je suis tout à fait d'accord, ça c'est le côté positif. Mais bino bozo penser que ceux que salami batu ba kovana na ndaku ba kobanga ko bima ba bandokanga batu finalement fluidité anzele kozala les gens vont rouler facilement. Mais ça décision éphémère et ça pour combien de temps? Et si tous les Kinois décidaient d'acheter ce qui 70% ya batu basombi biloko nyos bozo lobana boza na ngoni ozomona ke bozo tâtonner na ba décision bozo sur les embouteillages. Vous n'avez pas posé un bon diagnostic. Moi je vous pose la question, quand le chef de l'État zalaka libanda to ba pa chef de l'État bazoya awa na mboka ko banda aéroport ti place à kokoma, pourquoi na nzela embouteillage ezalaka te? Pourquoi embouteillage na nzela ezalaka te? 1. Et là, liboso basalaka ba délocalisaka ba arrêt de bus nyonso. Côté le pamba ezalite. Mutazo telema kaka na place oyo ba arrêt à transco ezali. Soko za na arrêt à transco te moyo telemezate. Et là liboso. Et il y a aussi la présence policière. Et puis basalaka ba opération mixte. Des fois na ba na mura ba za garde républicain ba on peut bazaka place wala. Embouteillage ezalaka te. Ce qui général moko azoya colonel ministre et député azala ba policier na ye akuti embouteillage ndeni ba fongola kanzela bakendaka liboso bazo l'exami to kanzele fungwami. Pourquoi bozo appliquer yango te? On ne change pas la méthode, c'est la meilleure méthode. Les chefs de l'État avant ya babongisaka na chaque arrêt la présence là ils ont ça que muto tele ma place. Nous avons un problème des arrêts de bus. Ba arrêt de bus ba indica batu bakenda kotambola kuna côté le makuna te biso ba client to imposa ba arrêt de bus. Botala chaque sortie à venir à Mounene na quoi na soit Wenzezali ou arrêt de bus ezali. Place ko ko za la 4 bandes de tikali des bandes. Vous n'avez pas étudié le problème na katinango. Oh bozo sala wana eza babilo ko bozo tatuni. Et je ne pense pas que ça soit une meilleure solution par rapport à bozo sala. Makambo bozo sala babano kanga batu pour la plaque d'immatriculation, bakanga batu pour la makambo tali assurance, bakanga pour la vignette, babangisa batu bazonga na ndako poto tika landa muto bando tambola. Mais pour combien de temps? Et si tout le monde achète, vous allez faire quoi? Vous êtes dépassé par les événements. Vous êtes en panne d'imagination. Cette équipe qui est en train de faire ce travail-là est complètement dépassée. Habita Rosa le Logoni. Et c'est la honte. C'est la honte. Oh mon Dieu. Tolongwaki a mokolo le 15 ndenge tolobaki na bino tobaki tokende lisala tolongwe awa tokendaki na 8 personnes nakendaki ngai nakendaki na Précieux Muyoko directeur technique nazalaki na Mohamed Frazili caméraman nazalaki pe na Hervé Mbouka photographe et puis nakina Platini Louvoile lokola bato équipe. Mais cette fois-ci particularité à voyage aux que Maman Sango akendaki pe voyageuse. Sango lobi okendaki na mama oui. Maman kendaka États-Unis, maman kendaka Belgique, maman kendaka France, akende Allemagne, akende Afrique du Sud, bongo okende na mboka te pona nini. Maman Sango lobi là où tu dors je dormirai. Ah bien bon, ah bien. Oropeksa et endroit te lokola lobi akende fois kende. Parce que na compte à fondation na ye. Vivons pour les autres. Ah, lingagia sala nyonso pa kendo kutana na ba pigme bobo sanate mbala liboso tokendaki tokutanaki na bandeko ndeko moko komone botifo ndeko iva vena iveva. Il fallait qu'organiser mariage na et du coup ngai na mama Sango nde to se portaki garant lokola ba parrain ya ndeko wana e pigme to kendeko parrainer pigme na zamba. Pour cette raison on devait se rendre là-bas. Laksa bango to komi sigo na lisala to kiti. Tant que tu as lisala, biso yoyo, bandeko bayeko yamba biso, ezaki vraiment malamu. Ba Précieux Muyoko, ba ndeko nyonso wana baza koleka. Tokiti biso nyonso wana leki na ngai ya mwasi. Biso nyonso tokiti. To se retrouver na lisala. Nzambe abateli biso ba condition ya voyage à Touloyo. Ah na lisala par exemple l'avion ezalaki quand même moins bien contrairement à l'avion na mataka mbalo ezaki koya.
bandeko baye kotala biso ndeko Job ndeko Neville na pesi bango merci na ndenge baye koyamba biso na lisala tour de contrôle wana soko tali yango bokolela wana eza babiloko na boyi ko choquer ba esprit mais aérodrome ya lisala yango ti oyo kaka lisala bato bazoganga lisala oyo ya Élysée Bokumwa na yango lisala ya Molendo Sakombi yango lisala ya nani ya Toussaint Alonga yango tokomi na lisala biso tokomi na lisala tokomi na hotel place esengelaki tovanda bandeko baye kozwa biso ezalaki penza malamu na bandeko baye kozwa ndeko na bango Israël Mutombo auti okoma na lisala tosisi lisala mpona okende mbangu tozalaki deja na programme na biso établi tozalaki na biloko misatu eloko ya liboso tokende na Yeimbo mpona okende kotika biloko epa bandeko na biso autochtone premier citoyen de deux tokepe na enquête ya 145 territoires construction ya na compte à programme ya PEDEL esalami boni na Mongala ya misato ezali mpona bafe ya société besoin ya population comment azali komona makambo ndenge ezali kotambola tokomi place wana na tongo nango tosali stratégie il fallait tokatisa toke ebale équipe ya bosolo babandi siko kozwa biloko place yango ezalaki na badépôt bakita nango na libongo biloko za kokita na libongo ekiti na libongo biloko ekiti na libongo biloko ekiti na libongo bopesaki biloko ebele tika na remercier batu nyonso bapesi biloko na bango na remercier Robank la Robank avait donné Maputa apesaki biso mwa biloko ebele bakaye pe apesaki laissez-moi ici aussi honorer la première dame de la République Maman Denise Nyakeru qui avait aussi contribué en termes ya ba uniforme apesaki ba uniforme na bakaye na pesi merci pour nango merci na ba congolais ya diaspora ba o batindaki ba koli na bango ba congolais nyonso o babundaki de part et d'autre baza ko pesa biso biloko butu na moi j'ai vu de Congolais qui venaient ici qui continuent à nous donner ça nous a fait du bien bo pesi biloko ebele wana biloko ezo kitana libongo biloko ekiti libongo biloko ekiti libongo biloko ekiti libongo biloko ekiti toye kozwa décision ya kozwa ba hors bord ba boîte to chango ba moteur to ba ko kotsa sko carburant pour yango 4 ça fallait 300 litres de carburant 1 litre de carburant ils ont la 5500 côté muso ils appellent 4500 mais il fallait 300 litres pour quota na banani na ba hors bord ba moto wana bozomona ndenge na lobaka la première fois pour kende na Yeimbo et pas ba pikme bandeko na biso autochtone il faut kende na ba moto donc du coup il fallait à partir à l'Isalato louer 30 motos pour to 400 na ngam moto moko et bino environ $25 le jour 3 jours eza lokwa $75 ba moto tozo 400 na ngokuna on a eu 30 motos yango nde to 400 donc wana nyoso mona eza ba carburant biloko ezokota bato bazoya nango to memi botala ba condition na louaki pe ba instrument parce que na yebaki tango to kokoma bandeko na biso Yeimbo lokwa to yembaka na memi pe ba pasteur nazwaki na lisala diacre azali ba diacre lifindiki na ba diacre musu bayalaki bango baye pote bate apeli liloba na Nzambe to kopesa bango ya musuni me Nzambe pe akota na mitema ya ba autochtone to charger biloko nyonso biloko charger nyonso meke ne bozomona ba instrument na biloko nyonso yango anesili pa biloko elongwe to memaki pe ba sœur moni ba mama nyonso to memi wana ba ke pona kolamba ezaki penza feti bantaba na memi bangulu na memi bandeko wana bakoti bango bakota na mai au moins pendant 7h à 8h balongwaki 11h bakomaki 20h bango wana bazokende donc bazo embarquer bango wana bako naviguer balongwe 11h ya tongo po bakoma 20h ya pokwa na yakata wana bakomi nano na Yeimbo te toza na yakata bango wana bakei totambolaki malamu tokomi biso nyonso ti bango bakendaki nga na tikalaki nga na ekolongwa na 17h presque na 17h biso yo wana tokiti ngai wana naza koya na kiti tokoti ti na kati ya masuwa kolongwa masuwa biso wana tokei nde wana bazokotisa nga na bwatu mpona kende okota na kano rapido biso tozwaki tokei na ekipe mobimba biso wana tokei kokende nyonso yango wana ti tozwi nzela tobandi okende na nzela malembe tozokende na nzela ti toye kokoma na yakata nzela eza molai bokotala yango ntango totya baimage
Toko koma na yakata tokoma ki ba 18h30. Tokomi na yakata ngai nakitaki déjà o eza bandeko tango baza koya. O bandeko tango bango bazoya. Donc bango ba koma na 20h mais biso tokoma ki déjà 18h30. Pour biso tozo rouler quand même na moi vitesse. Tokoma ki déjà molili tovandi ba pasteur ba yaki ebele ba koyamba biso na bandeko mususu elekaki bien. Wana biso no tovandi na yakata. To silisi na yakata to jusqu'aux décisions to charger biloko poto ke nango siko na yeimbo nde babandi okanisa siko biloko ezoke na moto siko to bandi olongwa na nzela to bandi olongwa siko na nzela poto ke biso nyonso tina yeimbo ba moto yango wana bakangi biloko akolia ndenge na ndenge 30 moto ekosala détour pona komema biloko tina yeimbo biso wana tozobima yakata molili bato bazala mboka oyo soki lelo akufi akeli felo akelola te akokama molili ali felo te parce que molili ezawa je pense que kozala continuité ali felo il fait très noir sombre comme vous n'avez aucune idée. Oh Seigneur, toke na mboka wana toyeko koma awa tokomi na yeimbo tango tokomi na yeimbo mutuke kangamaki d'abord mutuke kangami bango moko ba autochtone baye ko tia biso maboko siko tokomi boka na nzembo oyo tango tokomi bazolakisa esengo na bango boka na ndenge bango moko basepeli bato ya imbo babisango aye boyoka ndenge bayembi tango bamoni mwana na moto basalaki 3 jours bazozela ngai batie na mandalala tia nzembo bayoka ezaki matata na butu wana tovandi bayambi biso tosololi bandeko basepeli toyembaki mpe kantiki na biso fetisho toyembaka mboka pole mpe kitoko ezali na likolo moko te awa na mokili bandeko basepeli na motema na bango
na lakaki bango na kozonga pe na zongi lisusu na ye na yaimbu basepeli ndeko Botifo ayepe tiana no image wana bato amona pe ndeko Botifo to yambani na boyenga bie Botifo azongyo wana nazoyimbisa tiana no mwa volume précieux kozala na zuwa te tia mwa volume. Oh, comment ne pas dire merci à Dieu? Comment ne pas dire merci à Dieu? Finalement, nous sommes les malamu na butuana tango tokomi tozoyemba basilisi koto bande kwa basi babandi déjà kolamba pondo bomona ki ne bandeli wana o babandaki kodongola bakolamba ka pondo pona équipe eye. Il y avait plus de 100 personnes, il y a délégation à bateau na utaki na bango pona lisala nazwa ki à peu près 80 personnes na yakata nazui sous bateau. Donc ndaki bateau ebele na luaki ba musicien ya kuna ya lisala frère Isaac na pesi mbote moembi monene yenda zalaki wana bazo sala farine wana za fufute za farine bazo sala bazo balolango po basala mikate o bato mboka to memaki saka farine to sombaki po bato balia wana ba mama bazo bongisa fu basala mo fufu bato pe ba exiger balia ka fufu koto pe ma deso zoto ozomona dongo ambiance ezalaki bozwango na intégralité et puis pendant ce temps là ba meminga bake ko faire visiter nani ndako place na kolala ba ko lakisa ngai Hilton na ngai ba lakisa nga Fleuve Congo Hotel ba bi okolala awo kabi wapi ba bi ndeko ndako no yango balalité basali 2 semaines batonga ndako wana batongi ndako wana na makasa batongo makasa ba bi esika no yango ngabi nzambe na ngai o bolingo ya ndenge nini bandeko na nga batwa ngape na komi mochwa ba ko talisanga na moni bango na banzete ba bongisi ndako babi papa yo kolala ndako no yangabi okay tokendo tala ndako na koti na ndako na visiter pe ndako na visiter pe mbeto esika na kolala ndako yango ete ndako na ngai yango basaleli nga ndako babi kota na ndako na koti esika na kolala pe yango wana donc ngana mama sango tolalaki na place oyo mama sango autaki États-Unis mais azongi de les États-Unis d'Amérique akiti na Kisasa mama sango se retrouver na Yeimbo bota la décalage ya muto auti États-Unis soit se retrouver kuna soki za bolingo ta ke dosala nini tovandi na etoko wana tovandi tolali wana omoni makasa basaleli nga ndako ya kitoko bokozwa intégralité na ba image bosala ngo problème te nyonso l'équipe bien et puis après bake olakisanga toilette eza ya libulu ya ba toilette oyo ba coup direct donc soko cheza rip donc retour interdit au pays salité kozonga esute eza ba coup direct to komia la balaxi mama sango kosokola no ezia mama mai na yo awa okotoko mai yango pe ba otokeza cantine ya ndambu et puis okosokola awa soki po yoki posa ya kobimisa o eze kati na yo esika kobimisa libulu yango balaxi pe biso ezaki kitoko makasi na butu wana tolali bato basololi mwa moke baye kote ya pe na butu tango batei bato baye kondima liloba na nzambe à peu près 44 personnes au bandimaki na butu et puis na tongo yayi 6 personnes au total 50 personnes
à travers geste autouti ko sala ba pesi bo mongina bango na Yesu pe bazui libatisi na mai lakisa libatisi wana tokiti na mai po bazwa libatisi na molimo libatisi na nzoto nyonso eleki malamu toke po na baptême bo pesa nga ba image s'il vous plaît on va aller vite toko kende na bango na mai ya libatisi ba batisami nyonso eleki malamu sima libatisi tant tokiti na bango po mutu musa tuninga bisango bandimi ya solo bakondima te ndenge nini bandimi liloba. Il y a déjà un homme de Dieu qui a fait un grand travail là-bas, les pasteurs Manzé. Biso tomemika ka Pierre na biso, nous avons juste mis des moyens pour permettre évangile eteam. Et quand nous sommes arrivés là-bas, nyonso salami na malonga, batei bango bayoki. Si makoyoka wana, toyoko kena bango na mai. Tant tokomi na mai, bandimi Yesu Kristo, po moina bango ebongwani bakoti na libatisi na mai. Awa tozo bima tozo kende biso nyonso na mai place a obatisa. Botsela nga ba image nyonso prête s'il vous plaît. Toyeko koma oto ke na nzela mai sengeli bazwa libatisi nde tokoma ki mai yangwana pasteur azote ya bango lisu pona ko lobela bango ngai pe na lobeli bango mwa muke tango to silisi na bango babondeli nde bato bazokota na mai sika aboy tomokota na mai bango wana bake kozwa libatisi na mai na komona Yesu Kristo awa 50 personnes ba autochtone ntuku mitano bapesi bomoi na bango na nzambe na zamba ezalaki kitoko mingi nzambe atambolaki na biso nzambe abigisi milimo na bango oh que Dieu soit loué erona bazosala repentance moto na moto azobondela azoyambola masumu na ye avant babanda likambo ya libatisi batei bango bandimi kobongwana baye bango moko basali repentance awa libatisi ebandi bazokwesa bango sikoyo na mai avant babondela bango mpo nzambe babondela mpo na bango nzambe apesa bango molimo mosantu eloko eleki ya motu ya na voyage oyo eza te lokola oyo ça c'était le moment formidable oyo nde évangile mosakoli Branham alobaki sango oyo ekokóma ti epai ya bapigme na nzambe liloba oyo nzambe apesi ye elelo oyo namoni bapigme bayambi liloba na nzambe je suis un homme heureux je suis un homme béni que Dieu soit loué motema na ngai etondisami na esengo pigme andimi liloba na nzambe andimi kokota na mai oh Seigneur Jésus olobaki liloba ekokende ti na extrémité de la terre lelo liloba oyo ekokisami na kati ya jamba bapigme bandimi liloba na yo babipesi na yo oh nzambe na ngai bato mosusu bamona bango bazana bozokanisa bango baza bana te pigme batai na bango ya suka yango wana baza bana te baza mikolo bamisu baza mikuse makasi bamisu baza moyenne surtout bango babotina bamongo bana bakoli mwa ndamo nyonso eleki malamu toye kolongwa wana on va avancer toye kozonga na mboka toye na losambo eleki malamu après losambo pasteur ateyaki diacre tango diacre asisi toza na kati église yango église eleki na kati église tango lite esili non avant lite ya eteyama nga nazwaki maloba wana tozoyemba je pense ezalaki louange frère aza koyembisa tiana no mwa son bayokana no mwa yembeli na biso tia mwa son Le royaume de Dieu comme un petit enfant. Si ba consacrer bana après ko consacrer mwana toye ko koma siko ngai esengelaki pe na loba na lobi pe mwa muke si makoloba na ngai culte sili tozongaki so na libatisi pona bato moso bayaki na deuxième lot et puis nyonso wana na moi siko bango moko balobi te moto apesi biso ya kolia apesi nyonso ebongo moto ya boye mais avant yango na pokwa nango toza na Sainte-Seine ebandi po na tongo batei na pokwa baorganize Sainte-Seine wana toke kolia elambo ndenge Yesu alobaki tobandi kozwa balambaki mapa tozolia mapa ya communion tozomela makambo nazo eza epai ya bandeko na biso baautochtone eza na lemba te eza na gombe te eza na njili te toza na extrémité de la terre ndenge toza wana na kati ya zamba toza kozwa communion
tokomela vigno mama sango pe azalaki ka place wana nyonso eleki tozomela muke na bandeko bokomona yango mobimba ntango yango ekobima toye kolongwa wana toye kokende na lavage il fallait kosala lavage à pied parce que kokokisa liloba na mobimba nango omeli olie lipa omeli communion mais sengeli kosokola pe makolo nga moto la lobi yango te c'est une recommandation divine moto mwa bisango filmer pona nini mais ozolobela journaliste journaliste nde fois filmer tozolakisa bino abi Jésus asalaki yango afilmaka te caméra na ye na Jésus ezalaki te lelo le chose évolue bon pourquoi tambolaka na cheval te pourquoi ozotambola na mutuka yo fa oluka ba cheval po tambola na esprit ya Jésus pourquoi lelo yo oza na Android oza na téléphone pona nini. Vous devez apprendre à évoluer. Donc, tu veux qu'on a lavage à pied, lavage à ngwane bandi, soko le communion, aussi ici, au sokoli ndekono maboko, makolonae, pardon, yepe a sokoli yayo, oza ko sala, lokola wana nazana frère Botifo ye wana, naza ko sokola makolonae, yepe a ko sokola o yangai, tango toza ko sokola na, ya ko bonde la pona nga ko déclarer ba bénédiction, nzambe a kokisa posa motema na ngai, nenga za ko bonde la, ndenge ngai pe na kosala pona ye et c'est comme ça esalamaki tango tosilisi wana atie lokolo ye pazo sokola o ya ngai vous avez vu ezalaki réciproque pona kokisa loba na nzambe tolongwe wana toye kokoma na mokolo esengelaki siko tozonga lendi na lendi wana nde toye kokabola biloko tobandi kokabola biloko me nalobaki mwa ndambu nsima koloba ndambu tobimisi biloko ebele tobandi kokabolela bango bamoni biloko bato bautaki baingonjo bato bautaki boso simba bato bauti ba kondu bato bauti na nani lototo bato bauti bisika ebele to bando kabolela bango biloko wana nazoloba nanu avana loba na sengaki basambela pona ngai et puis na bando kabolela bango biloko a bazosambela pona ngai ba pasteur ya ba chwa ba pasteur ya ba pigme bazobondela pona ngai pour que nzambe ya batela ngai nzambe ya pambola ngai yo mutozo bundisa ngala kisasa nganga na ngaza wapi nganga na yeimbo losambo ya yeimbo ndeko bundisa yo moyibi ya mbongo ya mboka yo prédateur le voleur race de vipeurs bino bato boza koyiba mbongo ya l'état boza kolia bomengo ya peuple bino nde bato boza kokosa population boza kobuba bango moi je vais vous combattre mais quand toi tu viendras pour me combattre losambo ya yeimbo ya ba pigme nde nganga zo bondela ekolata yo okutana nzambe okutana lipata na nkembo na kaboleli bango biloko bazui biloko na pesi Robank merci encore une fois apesaki ba sac na contribution bande kwa Robank merci à vous de nous avoir apporté des sacs ba pesaki pe contribution pour na makambo etali baba wana eza ba jute bilamba boyaka nango ba sac eza ya Robank ba kaye pe Robank mutapesaki maputa pe Robank mutapesaki merci à vous pour tout ce que vous avez fait. Merci. Merci infiniment pour la Union Sociale. Robank, merci. Ba Congolais à diaspora, na Kongotanga, ba Kombo na bilote boza ebele. Merci à la première dame de la République pour la contribution à Mbongote. Au Sango, première temps, Maman Denise n'a pas donné de l'argent. Elle n'a apporté que des uniformes. Et c'est beaucoup pour moi. Ba uniforme, maintenant, l'équipe Mbongo, parce que Zalagi Mbongote, il ne faut pas on voit na Simaba Pigme. Et Zalagi Likambouya, moto a apporté, maman, tindeli biso plus de 5000 uniformes. Et permettre biso to kabola na bachwa, ya yei mondambo, monsieur kende ikita, eko kende lombe, eko kende ndamundambo, tila bambanda kato kende otika. Merci à maman Denise, merci à bande konyo, so apesa ke lamba na ye. Même mon fils aussi avait donné quelque chose. Na tongo temps on a eu je partais pour voir les amis. Absinga papa, quand tu vas partir, il faut remettre aux amis. Azui sous-vêtement na ye, sous kilote, ake ko moko apesinga. Apesi maman na ya lobi, maman, vous allez donner ça aux amis. On a présenté ça là-bas. Topesi yango mwana moko. Nzambe akanisa mwana na ngai. Lobi soki akoli, soki yesu azongi na note, asalela ye. Qu'il sert Dieu. Nzambe apese molimo mosantu. C'est la chose la plus capitale. Tosilisi na bango, ezalaki bien. Bokozwa ba détail avant tozonga. Nasuka pona kosilisa, bayembeli ngai. Bayembeli ngai. On va terminer par là. Bayembeli ngai bisango, sango na biso, sango. Bazoyemba moto aboye bobo maete. Moto andengo yo bobo maete o. Botika nzambe ya katalika mbona ye. Na bosembo e. Ayolele. Moto andengo yo bobo maete o. Botika nzambe ya katalika mbona ye. Na bosembo e. Allez.
Allez, pour terminer, avant la débat, Navandi boye na tongo, banda déjà na zamba, bande koko benga, sango. Nalalité, mama moko babenga yawa, mama moko azole la butu mobimba. Namona sango. Mama problème nini. Namona sango. Yaka. Mama yeyo. Nazako yambaye. Alingia mona sango effectivement. Na ye wapona yambaye. Moi mukie. Avato zwa transition tokota na débat. Mama Ipane Elodie. Mbote pas sango. Na yambi yo. Na kombo ya balandi nyonso ya bosolo. Na koti na biro na kuti ozolela. Na pekisio kolela nano te. Po na lingi to solo la nano. Ba kongole ba yoka eloko nini we koluka ngai. Oleli na kokite na lobi yaka. Sango aza ya bino. Naza eloko te. Soko za na bosenga. Yaka kaka. Bosolo eza ya bino bakolo bosolo. Boya kaka. Likambo nini ekomeli yo. Zwa makasi ya koloba. Zwa makasi. Pasango likambo ekomeli ngai. 8h dimanche na 8h na tinda mwana nga akesomela leki ne mikate. Era somi mikate totala boye tomoni bato babani mbangu likolo ya rai. Eba bandi kokima mbangu. Yo vanda ngapi? Nga vanda na Petro Congo kote ya pont ya Matembele. Pont ya Matembele na Petro Congo. Na Petro Congo. Kote ya rai kuna. Na kote ya rai. Biso tozana se rai esa likolo. Era mwana. Tozana bana boni. Nazana bana 6. Zana bana 6. Bana 6 ozana mbali na yo to ozana papa lisute. Te. Nazana mobali na nga asala asute. Asala te azana ye. Azali. Dimanche ozolo beza dimanche eleki ya lobi to dimanche ya kuna. Dimanche wana kuna. Dimanche eleki kuna. OK. Na tingi asombe ya mikate na yo pesa leki na ye ba 8h. Era mati likolo ayesoma mikate. To vanda boto bani oyo biloko ezo beta tata to kanisa itu bakano ya mike. To tala boye likola rai batu babani mbangu. Batu bazo kima mbangu. Biso pe to tala boye pe to bani mbangu. Oh! Mwa beti mwana moko masasi. Mura. Abeti mwana moko masasi ya beta masasi ka papa mbabongo. To kima mba to ke to tala boye mwana oya nga moko. À quoi sur place? À Koufi sur place. Côté Akibi et Yebandite. To tomboli mwana. Avant to bengi la police. Ba ye. To bengi chef du quartier a ye. Et a ye to kena mwana. Ba tini soto kena roi bode to etira mwana baboyi. To ye to zongi na mwana ka esika babomaki elikola rai. Ba zongi si biso pour la deuxième fois to ke tina 7. C'était boy. To ye, to zui, commanda oya souciat, ya Matembele. Ya oya mema biso tina mort. Okene na mort geni. Okene ba chinois. Ba chinois. Ta boko pa ba chinois. To ke ba chinois na commanda Matembele na des policiers, yango ba zwaki ye, ba teke na mort. Photo ya mwana ezao. Photo na ye yango. Mwana 2011. En 2011. Comme on a eu Ilunga fils. Fils. Il fallait voir la photo à la botala. Regardez comment vous pouvez récupérer la photo parce qu'on ne sait pas voir l'enfant. Donc, awa, maman aye pour la dénoncer. Moi, on a eu à Koufi. Ba beti moi, on a eu à ça, c'est pas ya. Moko ya ba élément ya garde républicaine. A beti moi, on a eu à ça. Moi, on a eu à Koufi. Dimanche, au était dimanche, au Tikoleka. Nenge boyo ki moko azo expliquer babomi mwana naye. Mwana naye azali ya abotami na 2011.
Je pense que la régie va s'arranger pour nous mettre la photo en urgence parce qu'on va terminer. Alors, si quoi moi na yo babomi boke na na hôpital à chinois, botike na hôpital à chinois. Na morgue kuna. Et puis si quoi bozo kundate likambo komi wapi. Mura wana oya betaki baso, abetaki masa azamo na quartier na bino. Te kota uti peye banite to moni epete. Kande batu babani koloba abeta masasi ka papa mbabongo. Musale ko beta masasi bon to mona kiete. So na sana makoki te o ngana ko kunda mwana. Zela. Ye mura wana. Azaki na problème na mwana. Elo te babi azaka mutaba kucha beta masasi. Mwana no azana 13 ans tolo. Mwana 2011. 2011, azasi ko na 13 ans. 13. Donc, mwana na yo atangaka. Ana atainte po possibilité zangati. Aza mwana wa liboso? Te, aza 5e. 5e. Aza na 13 ans. Mwana na za kuluna? Te. Mwana za kuluna te. Aza kuluna te. Akuluna. Et si bakanga mwana na o akufia na si bakanga il déjà ta na kasho? Te. Nano te. Nano. Donc, po bo bimaki bo kende kotala. Tango bato bazokima bino pe bozokima boyebaki te likambo eza nini? Toyeba ipete to kimi pe kande to mona bazo mata bazo belela yango biso pe to mati pe to ketala likola rai to kuchika mwana pe moko. Le o bato bazokima ezangi nde mwana none mo. Ezande mwana anda kufaki. Bato balobi ata ezalaki discussion te eloko esali que babeta mwana masasi ata discussion. Babi eloko te kaka bakuchi ndenga azala na munduki na ye ya bien chargé moko. Donc toloba soki na landi soda azalaki ya kolangwa. Azalaki na état second nde soda aza kobeta masasi mpo na kuti wana nde mwana azwi masasi. Ye era kiti yango abeti pe masasi. À part mwana na moto muso azwi lisasi te to likama. Eloko te kaka mwana nga bitumba te eloko te ka mwana nga ka lisasi abeti ka bongo. Commandant oyo akende kotika bino na nji na nani pa ba chinois azali. Azali. Na ba policier na bango bazali. Soki l'état bengi commandant wana kozwa rapport nyonso. L'accent la photo ya mwana nae. Voilà l'accent la photo ya mwana oyo ya 13 ans. Comme on a Ilunga fils mwana oyo babomi na masasi. Babeti masasi na élément ya garde républicaine à en croire maman nae. Nenga lobi. Ici j'appelle mwana ye wana na 13 ans fils Ilunga Akati. Ministre de l'Intérieur, vous avez un cas, moi, il y a 13 ans à Koufi. Botala, comment vous pouvez faire pour rétablir maman on a droit à tika photo à moi, s'il vous plaît. Tika photo à moi. Donc, moi, je à Koufi. Ma bêtier, ma ça, si pas la garde républicaine, en croit à témoignage à maman. L'enquête est singulière pour rétablir ma responsabilité. Ceux qui sont garde républicaine, ni nezalaki na base mais moi na oya kufi pour le moment moi na za la mort suite ya garde républicaine wana tant na solo na mama abisinga ki bayibi place azate mura kimi aza ko mona na te bakangi epete donc famille atigali na ebembe ebeza na morgue. Je pense ici le général responsable de la garde républicaine aza ko landa biso, les ministres intérieurs aza ko landa biso, tous les services baza ko landa biso. Moi, na moko ya 13 ans, ba bêtier masasi na élément ya garde républicaine. C'est déplorable. Ça fait mal. Singeli bakamonyo sezonga na molongo. Siko mwana na yo nzoto na eza na ndako ya malili. Bakundi ete. Nanu te. Pona nini? Nazanelo te. Mutaso anga azate. Yango na ye papa sango awa. Otalanga likambo. Nazana mutu te. Problème no ezalika bakunda mwana na yo toza na bosenga mosusu. Bakunda mwana ngai na possibilité te makoki ezate. Na esika on a vendu papa so otali o kokate. Soki mbule ye ekota na kati ndako wana ngana kimi na bana. Soki mbule silima ebandi okende. Etika la poto bandi ko pepa na bana. Après to kochi to lali. Nana moye te papa. Je pense que c'est une responsabilité à l'État pour identifier l'élément de garde républicaine et puis pour rétablir la famille où on a droit à bango. Je pense que vous avez un avocat. Non, non, mon tout est.
avocat pe azate. La maman est abandonnée à son triste sort. Bon, on va parler avec le ministre de l'Intérieur. Togo solo là, na responsable de la garde républicaine. Togo solo là, na ba même gouverneur de la ville, togo impliqué ba on a kati ya likambango. Soki ba boyi ko sala, malgré ndenge na zolo ba la télévision, soki ba boyi ko sala, biso bo solo, togo kunda mwana wana. Donc tozo pesa l'État toute la semaine, to tenir informé, ba service boyo ki makambo tozali koloba. Élément de garde républicaine, en croire cette maman, a bêti moi na maman au Massassi, l'enfant n'avait que 13 ans. A Koufi na Massina, bazan na Massina Petro Congo, côté à Point Matembele, côté à Rai. Le commandant na comment on est nan? Vous évitez? Souci à Matembele. Souci à Matembele, ba ebiango. Certainement le commandant de la ville aussi doit être informé de la situation. Si vous allez informé, vous avez l'information. Moi na moko il y a 13 ans à Koufi. Bétier Massassi na élément de garde républicaine. Il faut ba meka ko éclairer ba tout pour la circonstance ya liwa na ye. Mama za na avocate aye na bosolo pour na kosenga lisungi kaka ba kunda mwana na ye. Azolukelo ko mususu azo senga bosenga ba kunda mwana na ye. Eza ville ya Daniel Bumba lokola gouverneur, Chabani azali ministre intérieur, Jacquemain. De l'autre côté, nous avons également le général Ouazapé responsable de la garde républicaine. Le président de la République, Azako Kabisope, avec les hommages les plus différents et toutes les considérations possibles, et puis Bato Ndenge. Donc, ce qui l'État, le rôle les a la Mokumba et l'État pour une semaine. Ce qui l'État a kundité, parce que Biso Tozana Makoki a décidé, mais ce qui famille a décidé, qui a kundamwana, et que l'État, Salisi Bangote, n'a ko benga basangoku ya bosolo, to sangisa mbongo poto kundela yo mwana. Basangoku ba ko chami solo. Na kosala récolte ya basangoku toko chambongo toko kunda mwana na yo toko tala dans quelle mesure toko kosalisa yo pour que longwana ndako wana oluka esika mususu oyo koko vanda na bana na yo olandi mama nalandi pa sango toko sala bon kolela te zo makasi nzambe abatela yo na kotika na ba numéro za na téléphone ezali ozana koko pesa ngo siko yao numéro na téléphone ozana na mutu eza orange ozaka na orange il faut ba pesa téléphone potala. Eba ko bimisa numéro. Bon, ko banga te ba ko leke pa na ngai, OK? Bato nyonso ezala ba service, tous ceux qui veulent kozwa contact ya maman pour la famille adresse, so bo contacter bo solo, to ko aider bino pour que bo koma bo vérifier makambo tozolo ba eza ya solo to alukuta. Et puis de deux, maman za ko senga ba kunda kaka mwana na ye. Eza na responsabilité à l'état batela bato na biloko na bango. Mais ce qui l'état comme ko bomba bato. Eza inadmissible. Mais je pense que l'État, il faut se racheter à Kunda Mwana Oyo. So ba kundi te, to ko revenir à to ko sabino ke ba kundi mwana te, na autorisation ya famille, to ko sa la cotisation na compte ya basangoku pour que to Kunda Mwana Oyo to za la peine matanga na. Merci beaucoup d'avoir été de nôtre. On va prendre une pause, on va se retrouver pour la deuxième partie. Cette fois-là, on aura maintenant le débat. To ça la débat ya refungwama. Nazana bato mine ibaye na tongwa ekozala bien. Débat à constitution, Ezali. Débat à décision et belé balobi à Ezali. On va parler de tout. Serrez vos ceintures, c'est le tout premier numéro. Nous allons donner les meilleurs de nous. Nous allons donner tout ce qu'il faut donner pour que la messe soit dite et totale. En image, on se retrouve pour la deuxième partie. À très bientôt.
Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction de prix pour nos clients Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune de Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue.